Salut, bonjour, bonsoir, Nabande Konyoso Balandaka, Eco RDC. Awana na pesi directement mbote na mon boss, hein? Donc moi na mukina bangengene pas trop boss amandefa pembe basé belé mais mutu na mutaza ndenga osela mandefu nae. Na pesi mba moko mbote na Jean Thibaut Chiboboa ya ba Jean Thibaut. Hein, mon boss Oumela, une équipe technique mobimba. Wana tali si bongo manduki epa ya DT Titi Mobutu. Wana baloba Mobutu to Mobutu amoni ya Tshisekedi, Mobutu a craqué, Mobutu siliki na mabelango. Mukona lelo eza bongo kaka émission ya Fanny Mputu, Fanny Kataleya, ndenge na mesana ko sepelisa bino, na mesana ko yambela bino ba invité o bino bosenga kanga. Hein? So total ici na ngambu tomoni Olga Wabebe mama na Ryan. Fanny yambela nga mutu entel. Nathalie tout sous gauche droite na moni mbala moko mama Brigitte Nkongo motema ya Willy Nkongo. Hein, bitolo mayele ya babitolo. Nathalie sous na moni John Batumeni, José Batumeni. Donc ça la ranga bien sepelisa nga tango pesa nga ba remarque na bino mkona lelo na yambeli bino o azabongo ya munene ya koleka tango pesi ba remarque na bino bo sengi doléance na bino na kati ya Eco RDC mon boss abengi nga Fanny ba fan balengi oyambela bango mutu na bango balingaka mingi na kolinga te ke nga moko na présenter mutu wana mais invité na nga yemoko à se présenter pour ça bino bien wana sengi na DT fongoela nga caméra zula nga invité na nga o penza moi na suka zanga lipasa donc nandenga GT. Bonjour président. Bonjour maman Fanny Mputu Oumela leader Oumela parce que vous avez orgueil est arme de faible vraiment ngamo d'abord na mi sepeli pondongo yeko lukangai. Merci. Donc vraiment, bafana so batalanga bo Oumela bozanga orgueil. Merci. Président Nangai Lava leader tolongoli na nous président parce que yangonde na yebi leader Lava na longoli penda na nous leader na longoli président na tie Lava Eco RDC boss na biso Jean Thibaut Chiboboa asengi ke soki na yambi yo ayebi neke oleki na ba parcours be ba site belé ba chaîne belé oleka ba na bango déjà parcours non nyoso mais Eco RDC to sengi obete so mo parcours no muke ata ya 5 minutes. Merci d'abord pour la question. Son abina lingaka présidente parce que na mboko ba président tala tout ça donc surtout 80 millions de personnes ba président ba au moins 70 millions. Oleka président, oleka preso. Yango na boya makambo wana. To bandaka na ba fondé. To nga ba fondé ko ba président. Siko nga na pesa ba guya ko comme ba leader. Même ba leader, ba tumi ko ba leader. Et comme leader na biso. Donc voilà, nga ila valider na osala kaka. Na osala na ndenga mabete parce que na osala kambozo monana. So ba kombenga le ba to leader, et ça parce que nga ine na bandi leader. C'est un mot qui existait déjà. Mais nga na pesa ngo valeur et comme même ba musicien leader na biso. Et même ba joueur leader. Donc talagaka eza bavana pesa Oumela ngwana bimaki c'est l'orgueil pe ngwana mais yambalo yonde maweza ngambu voilà crito zo ngo mikolo ngwana maweza ngambu bola mweza zoba parcours na ngai mama Fanny na uti vraiment musika na théâtre par rapport à âge na uti na musika par rapport à âge ba chaque côté papa âge ba chabate mais papa âge na uti na musika pe ba vie mingi pe ba za ba vie mais nga pe na mukolo moka na théâtre il y a 30 ans de carrière jour pour jour donc on théâtre na 88 ana bana l'église nzambe malamu bato so babina na loba de makambwana l'église nzambe malamu après na écouter papa Koba na écouter Tatuka Lombo to bandi so na écouter mama Nzita na écouter papa da batu ya groupe Maboke Ngalema ba papa Adam ba vie molangi nani pardon vie molanga pembete na écouter ba vie zunge ba vie zunge na écouter ba vie na biso nani ba mère na biso Mandola Lubanzo na kutana bango donc na 8 ans okutana bango pe na kuté suna ba groupe Salongo ba mère na ngana ba père na ngai na zoki pe na chance okutana bango na jouer pe na bango malgré il y a eu des difficultés mais en tout cas parce que on a ba grand ba j'ai ba donc na mbo okuta ba pesa ba tête ba médaille fa ba bengisa ba groupe Salongo ba na poto bango nyostu ba pesa ba médaille parce que bazo mériter yango mutu nyoso tala bango mutu tout
Donc baza balini moko boye o biso senga tolanda mais Congo ka loko eza Congo eza na forme nango Congo ka loko eza Congo eza monde ya donc Congo eza na monde à part quoi donc yango moni ma muso ka toujours négligé donc voilà quoi donc parcours ngeza pena moulayi donc na sali théâtre classique dans cette théâtre populaire na kutana ba professeur ka vie na ngai prof Elbas mais c'est manwana aza professeur na ina maître Chocho aza professeur na ina donc na kutana ba grand professeur ba éminent professeur pena ya théâtre ba fait ça ba formation na kutana batu ya modèle na théâtre taza ko so chance ko jouer na ba papa Masumu ba papa Kwedi ba mama Bomengo ba mama Bolingo ba mama Bele ba mama Linga ba mama Pembele dans une chance qu'on fait pas tinga biloko la scène aller donc c'est un plaisir pour moi et donc parcours ça tellement moulayi et on a ko zo sikoyo idée ngabité mona musa o na yeko déjà pas ba grand ngabe fona lukana ya pe na ba manière na ngai yango mona créer manière ko yela na théâtre na ya pe na manière na idéologie na ngai talaka mikono jouer kana Varese Kabananga toujours. Pona nini kaka Kabananga? Olinga libanga Kabananga. Olie obwake na munoko préféré ko laté na nzoto. Te omoni otala bato batala na moni Kabananga. Kabananga zali grand joueur ya RDC, meilleur buteur africain. Fabrice Mbimba Diouf, muninga na ya joueur na Thaïlande. Grand joueur TGV na benga TGV Espoir à Congo. Donc ba ozui ba joueur na biso ko la ba chancel Mbemba demi-dié. Aussi Mbokani, Dieu merci Mbokani, na bien que ya die soulier d'or. Aussi moi, de toi na talentier na Mboka oyo Congo, yango moni ngai na pour faire habiter ko bandalo na ko jouer kaka na Varese. Parce que moni de Londres ya kana style ya bilamba na théâtre 2 minutes. Mon jeune frère toujours na théâtre forme, ça mo kiba no beta forme, Baptiste peut beta forme. Ngabité. Au monde de Tingala va dans sa perte. Wa benzo to ngaki sa perte. Na nyati bango Varese. Donc batubo c'est la matière à binoté botela ka œuvre za pas la validaire mais lango la vazanga bilamba te bilamba ezali na ba cérémonie na ba vie normale mais na théâtre ba rôle na zanga ba mbangu taka mbangu za mbangu ya bora ba joueur bora ba Kabananga mbangu siko ngana ta costume ba mbangu et simba te donc voilà on a créé style donc ya donc batubo langa ba fa na ngai la va da créer style na ba ko jouer kana ba Varese au polo body Varese. Au moins, chemise à cravate. Nada. Apana. En tout cas, mon président, en tout cas, mon boss, toi qui est mon leader Lava. Ndenga lobby. Na comme des grands leaders. Pour les leaders, comme belé, il y a un grand leader. Il y a comme déjà grand leader parce que na formé sur les leader. Leader, groupe sur leader. Nga so comme grand leader pour ça quand même moi différence peut. Moi différence peut grand leader, on a pas besoin de leader. Merci. Question nanga mususu eza ya kotuna Lava. Jour à liboso oyo okutanaki tango tangi ba mama Bomengo, ba mama Chako, ba mama top, mama top kutute. Toke na ba mama Chako, ba mama na nyoso tango jouer ki na bango na ba vie Masumu. Mba liboso oyo joua na bango na tableau na yo, na scène moko na bango. O se sentaka ndenge ni. Nazoka pongité parce que moi je ne m'attendais pas à ça. Que un jour nako jouer na le roi mama Bomengo. Ta mama Bomengo na télévision. Ba tete musu mama Bomengo ça musu na ndako pe na côté na chambre boye na bangi. Mais na lalika me pas esprit à mon mbali. Mais na yeko za chance sikoyo ba mama wana ba papa wana na moni bango à live peut te jouer ba festival en tout cas moi na biso okende liboso ngonde yango ba bisanga OK liboso ngonde yango ndeto temina ngonde yango liboso na ngonde yango et sanga bena bien maman Jackie limisanga parce que mon théâtre elegi misano so mokili na elengi. Mais baloba théâtre eza musala ya bazoba tellement bamona bato basala théâtre basala eloko te lokwa bongo nda ndeti boye biso toyebi ke Lava za kizengi aza zoba za mayele kizengi c'est trop dur a mayele te na classe. D'abord théâtre batanga ngo ina basango pona nini ina za institut supérieur. Bonjour Mokonzi. Mokonzi umela na yo ozanga orgueil toujours humble. Talaka yo muta komikitisa ozanga orgueil. Donc voilà
bolimisaka mpasa animation talaka eza na nzela bato bazali bakonzi bazoleka donc faut moi salutation donc omoni théâtre batango na ina ozolanda eza option mobimba donc théâtre eza mosala bazoba te parce que théâtre eza option alors moto na bagalo théâtre eza mosala bazoba e mosusu ye mo ozoréfléchir nanu te faut vanda réfléchir no bien parce que kiso egerisaka koleka kosekeza te kiso egerisaka koleka kosekeza te donc nazo se rappeler neve na ngasaka accident na moto aki na pavillon na mama yemo jour ngai na komaka na pavillon na mama yemo na komaka bato mingi bazaki guéri oma moto so sa effort la mokana mbetu azo seka la valide donc et comment ça donc sur na yete moko fa benga téléphone noko kasi bato no so ba seka o yete noko de funa kende pour bato bayoka bien et puis na komisa pas bato mingi bazaki guéri ozona donc qui c'est le ko seka na ko guéri ezati donc voilà théâtre est option mobimba théâtre za musaba zo bato d'ailleurs musala moko elengi parce que nena thème na ko ma président de la République à la seconde taka na tivara za kabananga est menisier kabananga ko sana kabananga nini a moka fan mais ngana tivara za kabananga tivara za Mbimba Diouf Fabrice Mbimba Diouf TGV ozo na poni po théâtre na zo koma nyonso na koma jouer na koma coach na koma menisier na koma docteur na koma donc eza musala ki misala nyonso tout et théâtre na ko koma nzambe pour vide le koma da nzambe donc théâtre eleki misala nyonso en tout cas basala théâtre te yi en tout cas tozo continuer toujours na ambiance na biso makasi ya makasi merci mingi na mama nanga Eliane Fuku mama Eliane Fuku ya ba Eliane na kati ya Allemagne mama o azo sala bien président na ngai tozonga na mwa libanga na ya mama Eliane Fuku donc vraiment na kati ya Allemagne umela ozanga orgueil moi ça mabondeli moi ça komikitisa mama Eliane asenga kito yamba la valider parce que mikolo na top na kata poto la voza na top pesa biso moi idée ya mke ya kisi na yo comme ça to ebisa pe ba comédien mususu ba kota pe na place ango vraiment merci d'abord pour nandengo utiliser déjà moi na kisi et bangi sanga makasi ozo mwana d'abord nga kisi bangi sanga makasi même ko to hôpital ngo kenda ngote nga même hôpital bien sûr na bena bi kolakisina ka tonga na linga kisite nga linga kisite nga linga pete na bela na boya na ngai pour moi donc sur na bela ba ochanga tonga siko tonga swaka ta tonga za libende bosiko soki obele sengi ke ba guéri yo ka na tonga siko yo ozwa ngote na gana linga kisite siko kite na bina linga kisite donc nga sa musana nga sa ko bela do bande ko na pondo bola na ngai na linga kisite nga même pharmacie na kenda raté hôpital pe na linga te pona linga kisite na boya na ngai pe ko bela na linga te donc vraiment bande ko na ngai musala oyo to salaka théâtre na biso kisi nango za répétition il faut yekola ngo makasi il faut pena omipesa corps et am oyekola atoke pa mandona atoke pa mafusuki mama nani atoke pa mama nani osa musala ya mpunda musala na oseza musala ya mpunda vient ngai adrisha motomètre beba zibeba abisanga binanga leader osa musano simbi kisi na bivi na simbi kisi na bon akwa boke simba kisi vient ngai adrisha motomètre abisanga ndengwana beau-frère ngai Blaise de Zinga Bogara Orleo abisanga leader connaît toujours Linozo Kende Charlie Mafouila Mobala Trifan abisanga leader Kende toujours Linozo Kende alors à quoi bona que simba kisi tako d'abord hôpital na linga ngote bongo kisi abo bino ba comédien bokipa te ba comédien pona bino eza kisi yango nde vie na bino pona producteur tanga ye apona kaka lava il faut kaka yondo au simba kisi parce que soki ya ye ayamba yo ezete le quoi ba maman na biso nde bazana poto kuna azo se pulmoner azo kende na ba msusu 5 heures batu balali ya azo kende nde ba maman Dorcas Chongo mama Dorcas Chongo na kati penda o penda la patronne na mwana kati la patronne au boyo fandi na mais alors la mkapenza Dorcas mama Dorcas la muki 4 heures ake boulot a simbeli kisite mais pourquoi bino ba comédien faut ka bo simbela ngo kits ka pona ba producteur d'abord merci Fanny pour tout nous poser la question wana nangana bisa bande ko so bazana kisi ko ba no simba kisi po ba producteur ba mona ka bango po basaka ba film no so bazanga kate bo sala erreur ngweza nini pona ndimi nanga pete ba comédie ba na kisi na ndimi te parce que biso ba comédie to so pe na mbongo te
omelela bango mbondo parce que omiyebi ba na kisi parce que comme dire que na kisi vonga na professionnel que so kisi tonga ba immeuble ngamba muna fa na ngai kena sa sumu sa tete musa passe na kimaka ba mbangu na nyoko makana so taka ba mir hein ne poso libumu ke longwa ngai non 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 faut na zuka kisi muna tongi ba immeuble na fa na nota ba bazanga kisi ozo komwana alors pour mes amis so bazui kisi pour porter mon ayo so porter a futo $100 yo mutakisi ngapi mnazanga kisi futa ka $100 mais yo za na perte pas na kisi pour folia sous bateau mais ngazo no lianga mutu ngano zoka ngapi no zoka $100 quand tu so porter peso $100 nda opesa ngai $20 impossible et simbati ponga no senga caché na ngai apesa ngai yo posenga caché no apesa yo mais yeba ke ndito ke na vitesse nengona yo ko échouer pour tika la kasima pour qui se bena ko senga yo biloko nous saboé mon écrelo toujours sous ba problème na vie donc à quoi sert to ki mabambangu pour na suka to bénéficier te oso komwana donc to linga to sa musala biso na bonzambe mutakela ba to so nzambe mutaleki ba to so mukile za nzambe so nzamba bi kozwa na 20h en tout cas so 20h ko to forcer ozwati mais ce qui 20h koki oko forcer kutu te même na sando to nzamba pia yo donc voilà c'est ça donc ngana ndima nga te ba théâtre biso baninga nga ba comédie ba na kisite biso to sa musala théâtre musala pasi mais musala mukeleng mais musala pasi Fanny mutako sayote bolingo to na théâtre na limite batu bakoza nango bolingo o to tango yo lobi likamba bolingo tozonga mwa mukepe tango bimise o employé mo ya bolingo bolingo eza na théâtre kaka ndenge bozo bwaka na maladie oyo koto abwakeli oyo mbasu oyo koto abwakeli oyo mpese oyo koto abwakeli oyo boye yango kobenga ngo bolingo eza ka juste ya kobwaka na maladie te omoni mputune tozo awa mutako sayote tozo vivre toujours na ba ironie ozolanda to vivre na ba ironie mutabogeli mutu maladi na théâtre azate mutu na tele tamboleli na ye c'est ça le problème tango zo lingo zo mingo le kamuninga okenda ri wapi ozo ko lingo kende wapi et pozo lingo sa nini to tande to tambola mama et des as donc ezali pete to tande to tambola mutabogela muninga maladi na théâtre azalite parce que biso to za mutabonga azate yo bokela muninga maladi yo ndo zwi combien yo ndo za nini te to sa musala bat ba sepela kana biso lobi nzamba ko sunga biso a élever pe biso c'est ça le problème soko beli po munozo za pe na droit ko bela okobela pe na vie okobela passe za mutu mais zete kono ba ko ngana beli to esanga pasi suki esanga pasi maboko na ko milai muta komisa maboko mileza fani mputu te tala maboko no ko tsona libuluni hein tala ko tsona maboko na libuluni o tsako levir ni c'est ça le problème. Toi tu kokosa na kosa makambu to lingana to za bandeko to lingana musa so musala ya pasi ya musala mo na très difficile to zonga musu banda ko moko yebi fandi zonga banda ko sumna 3h matin zonga kula pa zona ko na bino ozo komwana kafrage ka bubu okoti ozo komwana donc na théâtre mutabate wa bogela muninga malade ate soko beli obele za malade za normal obeli toute la famille se pesa to uti famille mususu kindoki mais yo taka ko te bogela malade za fani puto o Batista bogela malade na kamuni o bogela malade za vide la bogela malade kamuni vide pas de brevi na ye ngapela vano de brevi na ngai Batista pas de brevi na ye muno de brevi aboge muninga malade na pomme nini to bongate to sona ko bongate c'est ça to c'est ka moi mukie la validaire idole na yo ndeto mona lelo okotuna exemple okotuna susu pechanga topo okotuna sila bisalu topo okotuna coquette ndeti déjà une fois na yamba coquette émission na tuni coquette yo idole nezara nan coquette ebisinga bi Thérèse Anchika apesa ki exemple wana ngapenda idole na ngeza ka Thérèse Anchika na sepela rapena ndenge ici pechanga sila bisalu ndenga jouaka sikoyo lava yo na part na yo idole na yo banda musalo idole neza nani idole na ngaza congolais te ase koni idole na ngaza français na boya ko imiter ba congolais pour ba congolais biso batu mwindu to kana ba limite ta batu mi ndo ko imiter sai c'est quoi comment ça va publicité ko imiter na nini na diaming na pilava beko imiter na nini au moins que yo suko malele na suki po zo imiter sai comment ça va publicité parce que ngai na boya ko imiter ba congolais bazaka na limite
ngana imita lui de finesse tala sika na ke 8000 km on memi ba on a world donc soko au monde biloko na sala mingi ezaka ba particularité lui de finesse et pas lui de finesse impossible ezalaka te yeyo fantomas yeyo akoka ne paye moko aluka monsieur Bertin tu vois fantomas là mais tant fantomas kimi bala da fantomas mais ozaki na yo kangi te pourquoi akatia na sakodo ba mati ko l'avion apumbuki na sakodo kati parachute mais na idée ka ke ba ko récupérer ye ozolanda ti ba récupérer pe ka ba kita na ye film sila voilà mutunga la landa ye wana parce que biso ba congolais tu wana ba limite belé congolais change ba trajectoire ko ta bande musu 100 km changement de bande brusque 100 km ka kotika ka 207 ta ça sali changement de bande brusque 100 km so ba wana Rolanda ye bokende wapi bisanga le bokende wapi ça yo ça ba publicité na ah mwana ngala kwa de na azagege on a représenté gege siko c'est comme ne siko yo sa ni lobby nganzambe nanga lava alkaline lava yo siko ko sala nini voilà na boya ko imiter ba congolais c'est ça. En tout cas, leader, ndenge moko mi pesa kombo leader, lava mi pesa kombo leader, aeba ki le pourquoi mi pesa ki leader. Si quoi a l'obé changer à commission grand leader, hein? Oui, c'est grand leader. Grand leader, aebi pe le pourquoi à commission grand leader. Lava, ozana groupe Oyo encadraka. Groupe wana toyoka lisole betama. Obotola Sami Mokili groupe obete Mosinzo. Vrai ou faux? D'abord c'est faux. Parce que moni mutoka Sami Mokili, mukonza bantando mobala pembe nzela minu ba fossette kingo mwambe. Et président ngai il est très beau. Mobala Nadine Balela. Abengi sa mosi na poto. Bazali na poto banenda komoko. Ozolanda. Na saluer ingénieur Swanga na président ngai Mbila Michombita na liberté. Alors pour mes années Fanny moni batu na mokili bazini ko wela mingi ngana za surpris noki coquette na tide bakese mission balongoli président mokili na groupe oh balongoli président Sami Mokili na groupe balongoli otolongoli na groupe bana tolongoli yo de pende mo pe satana lali na tonga la muki ya bengi pe ba fani na ye tolongoli nzambe. Ah, ndite fani ko sekate de ça na tonga la muke bengi pe ba ange ne boya nanu ba nzambe ba to longoli yo est-ce que ça makezaka yo ke benga na muko groupe ça maka na se président Sami ezaki animation ba no basalaki balingaka o mingi ba mona ko ndete o abandonner bango zo occuper bango te ya balingaki ba créer moi baise o mona nde ya moi baise nga président Sami aidanga na forme nyonso. Et puis même Makamunanga y ba voyage bani tout Sami a contribué makasi. Ozolanda. Ti le na thème dans cette émission oyo, président Sami a contribué toujours na vie na la validaire. Ozo comprendre. Donc minga ko lobéate. Minga ko lobezate, président Sami na za acteur na yi. Jusqu'à preuve du contraire, na za acteur ya Sami Mokili, na za acteur ya Batista. Voilà ba président ngami balé na za acteur na bango. Na kabona koto na jouer koto pe na jouer ka ndengwana. Oh, wana na nakamwe kozala oza acteur ya Sami Mokili, oza pe acteur ya Batista. Pourquoi kondimaka kozala acteur ya Batista mais tandis que place yo zali déjà au géraka déjà bafi oza déjà chef. Mais que place mo boye oza nuka acteur simple ondimi pe kozalango. Té et pas na groupe président Sami Mokili, naza pas acteur simple. Nazaka responsabilité ya ko garder groupe mais ba conception ba gérer kabiso za ba coquette ba la rousse ba tide bango nde bazala chef na ngai nde bango ba gérer ngai parce que ngana mokili na linga ko wela ko za liboso ba ninga te na linga nde na sima baninga bango ba reconnaître musana ngai ba be na ngati pepe na bango ko za liboso ba ninga za déjà orgueil ya mampala et ça mampala za déjà orgueil parce que ko wela ko za liboso ba ninga za orgueil alors bible le bien so orgueil za arme de faible. Nzamba zote me ba orgueillé. Na pese exemple quoi Pharaon, un grand orgueillé. Allons en Nzambete.
bongo ndeti ngala valide na zina ni munduki ni soda na kolonga nzambe impossible muta za minduka kolonga nzambe. Donc orgueil za arme de faible totika orgueil nga zali acteur ya Batista Fiston Friki Batista na za acteur ya Sami Mokili do ba groupe na jouaka ya ngwana figure de star de Batista na groupe Choc Mokili et si on a za gérant de ya groupe mais ba continue na kata groupe nde bazali o bazo diriger biso bazali à l'occurrence Coquette la rousse Tide Ngangi. Donc voilà ba konzi ba gérer nga bangwana nga na za toujours sima na bango. Oh undimi no penda bongo ndimi bongo parce que Yesu akala ndakuté Yesu akala ndakuté soto yo komi Yesu soto kana Israël babi bola depuis tout so no ka Israël na balakisa ndako ya Yesu te o Yesu ndako na no fana ngona mwasi na bana ezakite yemo kutala na Bible abi les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme n'a aucune place pour mettre sa tête. Yesu agena ndakuté donc ngape na zaboy na groupe te nga na zande acteur ya batu nga azana groupe te na groupe na ngo groupe te ezate na za acteur Sami Mokili na za acteur Batista tala komiki tsaboy konzamba tombola nga kaka loko no luka ngwana. Mama Jackie Kilaba ya ba Jackie mwana batu ya mama Margot. Mwana bato mama Margot na kati ya États-Unis, Jackie Kilaba mwana bato mama Margot na kati ya États-Unis. Et pour na nini te na yemoko hein je mixe remix pour na nini te na lava leader auto sepeli lelo ko yamba na kati ya site na biso. Pour na nini te na DT Titi Mobutu. Pour na nini te hein na Suprême Bobo. Pour na nini te na Sarah. Pour na ninte na Eco RDC Mobimba. Leader lava. Moi motuna etunami epai ya Mère Siko. Mère Siko, la première dame, alobi totuna yo eloko lekelake. À chaque fois yo lekaka na kati ya ba théâtre na yo, obimisaka toujours ba cri. Lelo bimisi cri oyo, lobo bimisi cri oyo. Ba cri wana nyonso, uzwaka yango wapi? Merci ma Fanny, même nani joli Pembele, na Yvette Pembele na Lyon, basi kitoko ya Lyon. Ba vanda un jour na ale Panzu. Kaka na Lyon wana. Na Faustin Mambote. Ba tu na bila valide mais ba cri oyo tsalaka oyo, ba umela, ba c'est l'orgueil, ba cri na soswa kango wapi ngabite, les inspirations. Ngai na vandi mukolo mususu na moni, soko tele na kisasa na Congo na biso. Ba dozo kufiminga zaka ba jeune. Ba jeune kaka. Pour moi na bembo na kata kati koko mo kufie koma pasi. Ka jeune to ngini ka lobby. To ngini ko de ambiance. O mendene nini? Alors, naki ko vanda pena bisi nzambe. Pourquoi ka biso ba jeune nkolo? Na zo réponse te. Na biloko na zo réponse te. Fo na bisa nzambe likama. Na binzambe. Yokela biso mawato umela. Poso ko biso mawato to kosila. Voilà créer umela ndena bandi yango bongo. C'est moi qui ai fait ça. Juste ko cri na yo ba peseli ongo pata différenté. En tout cas na ki na besoin mingi ba pesa ngo différenté. Mais na ki na besoin plus messages à capter parce que ba tuso ka sa ko umela za ko ali seki na sa batuma seki. Umela za ko tombela mutu bolamu. Eza ko tombela mutu umela. Eza kama seki te. So na bisa mutu ndeko nga umela. Eza kana lingi ndeko nga umela na mokili. Do yo moko pende babino umela banda ko tala etamboleli na yo banda ko mibongisa tana yo tambula ndenge nini ese ndaka basa batu na yibaka biloka batu na saka nini masumu nini na salaka ndena bakisa batu bo umela do umela sa teka no na lancer pointer umela donc nzamba yo koma wa umisa yo c'est ça ba politicien bazui na église bazui batu no so bazui partout et ça linga malamu ba misupo ko mepe ko wela ngo ba musicien Moussa Sale Boumne Oumela, Bill Clinton, Ezakri Nangai. Ndeko Nangai Dakumuda. Alegi na teva bikreza ye. Grand frère Nangai Matou Samuel, Abi Oumela Ezali ya ye. Ngana répondre bango boyi. Na ibisi bango nabi basi moko na Israël baboti bana. Moko mwana kufi. Akomi ko wela mwana muninga. Ba konza miongo tie pa ya roi Salomon.
bakompa roi Salomon bisava lokwa mwana moko bino mbale bozo wela ye nakokata mwana na ngambo mibale yo kozwa ndambo po kozwa ndambo mukolo mwana tabite na pasi akobota mwana nga na okele pasi na nyoko mpona zwa 9 mois ti mwana abimi lelo na mona bakata eboye ekosimba te mokonzi vous pesa ye yango yo pozwa ki opesi kokola mwana mona ngata pa na ye nazoki créer umela na pesi bango mais na rectifier ki na Matu Samuel na bisaki Matu Samuel boye grand frère ba bisaka nzamba umela te ko bisa nzamba umela te nzambe aza deja nzambe bakoko na biso babengaka nzambe papa bakoko babengi nzambe papa bapapa so babenga nzambe papa biso pe tobenga nzambe papa bana so ba d'Olivera babenga nzambe papa nzambe na mama ndefa pembe te nzambe na nuna te jamais ko bisa nzambe umela te biso nde photo implorer na nzambe nzambe ka biso ma biso ne to umela parce biso to za faillible biso ne to kufa ka nzambe kufa te yoko sa nzambe umela te nzambe muninga mutu te nzambe za via quartier badinga te o via quartier na biso te nzambe za nzambe donc eza daki da erreur asala ngo susu te vraiment eza malamu mingi te donc nzambe de biso nzambe ka biso mato umela na cadre wana en tout cas siko okria mikolo o yo bi baleza ki c'est l'orgueil parce que ba congolais mingi bato mokili ba vandi na kati orgueil tout le monde est orgueilleux mais nzela misa to longola muto orgueil ezali nzela ya classe éducation familiale na église soki ba nzela misa to kango te otika na orgueil nawo yango moninga na sa makasi na nzela classe ba beninga ndambo orgueil na nzela église ba beninga ndambo orgueil na nzela pa famille ba beninga ndambo orgueil mais du moins tout le monde est né orgueilleux mais ba nzela misa to misaka muto longola orgueil donc orgueil ça arme de faible donc munu sabi que non aza orgueilleux donc il est faible donc voilà alors crie à misa tunde yango yo maweza ngambu maweza ngambu bola mweza zoba maweza ngambu et pas ya nani na mutu nyonso te ya yebisanga lelo fani ndenge otelemi boye yo moni mutu osouffrir obite na benga ndeko na aide ndeko na ngai na société na biso baluka mutu na place asala okozwiye aya bandi ko sala akomi na société abino fani mutu mabe bolongo la fani ngana tikala mawanenge bomiso fani tela mawanenge bomisa yo maweza ngambo obengi mutu otenga na balabala ngana na place awa ozasika olala te olala pana ngai akasa mukolo pango te kutu fani asanga so ko futo tenga bona futo bimisa ye po yatika ndako fani tela mawanenge bomisa maweza ngambo donc on a si bato sa mokili tokeba maweza ngambo bolamu eza zoba maweza ngambo muta mokili zo ngo ede yenda zoba lokilo lobi do tokeba kriya misa tangwana maweza ngambo ya mine pe yali liaka na bato serkeza ka kilo nzambe liaka na bato serkeza ka kilo ozolia yo moko soko ye munene okwei nana ko memo mais yango so fa liaka na bato donc ozuna mukabule peta baninga ozana mwa 1000 francs ndeko nanga zo mwa 200 polobi prome ko ko elao ndeko na ko soutenir yo lobi ka ngai yo ni mutoko bukonzi na quartier yo ni mutambongo leki batu nyonso oliaka na batu te bambana na mabele na ko sauter yo na ko sauter yo mime mat serikali no mime yo moko mi kontina serikali moko mime mama kene ko mikunda na ko memote donc voilà makamno so nza ko loba e ko kokisama pe bato so batala ba anga so ba mona ke ezo kokisama. Aïe, merci mingi na CPI Olga Wabebe soda makasi na kati ya Canada, hein? En tout cas yangai lava to pusani koto yo. En tout cas CPI Olga Wabebe soda makasi na kati ya Canada, mama na Rihanna, mama na mama Olga Wabebe, mama na mwana na ye kombo ekimi me ego yakaka leader lava balobi système ya mbua na mona film mo bona talaki na moni lava che papa landaka ya zambua akosuwa yo ba idée ne utela ko wapi donc osela soki peto ko kiko senga lava leader asela biso na eco RDC moi kri wana eloko wana yo salaki wana wasko mboko mobanga koti mukilasko azwida libanga panzi
voilà bato musu na mokili bazonga ba bikomisa bambwa non zano ka mutu zonga no mutu réfléchir ka malamu ozoko mwana donc nzambe aide biso bato balinga théâtre o ezali eko ya RDC ba balingaka nga la validaire yango na lobi R yango yo ngai la validaire sali SOS mutu alinga la validaire ko hésiter te ngai yeyo numéro na ngai plus 243 9 8 42 43 46 kolinga to mona la validaire lobi akufi lobi bon voilà na orgueil na yo nyonso toni na orgueil voilà ngamu na kokunda ye te a toi na $20 et 100 elote a toi na $30,000 et 100 elote au moins biso na Congo comme abo soko muto obela ndimo misa $100 abika mais soko kufi obisa $7,000 soko tale car ya $100 na $7,000 et car ya mulaye donc voilà ngai la validaire et yango yo muto so a besoin ko aider la validaire c'est le moment aïe un numéro na ngana pesi la validaire zota moi 300 zota moi 500 zota moi combien aider yo et puis na robisa nzambe merci pona Prince Yaweli Mr Versace zone 1 na kati Houston États-Unis Prince Yaweli abila validaire dina aider yo Joli Pembele Yvette Pembele validaire aider yo oncle Sima Oluvoalu Apache oncle Seba Louvoalu Ngima mobala maman Rachel nakata Saint-Étienne babila valide tokotika hote toujours tozoko aider parce que faut que les sami mokili mobala pembe nzela mino ba fosati kingo mwambe mwana deliver mokonza bantando mwana banda lisusu de commune mobala nadine balela bila valide ngana kotika ko jamais désolé mokonza de commune papa edi kilombo toujours abila valide na kotika ko jamais donc bato ko aider bazali le bato so saka na bonne volonté pour œuvre de liboso œuvre de musique donc voilà la valider yeyo considérer que non so muta ko ya kufi obi na bana ko linge mingi eloko ne zangi te bazangi bulangeti o misi $1000 basomi bulangeti o sali musala ya 0 donc ben me kuta kima na bilamba ta to la chemise na simezate il suffit liboso mona ka bakangi cravate et ben me kunda mina donc voilà merci tokomina tokomokende na suka ya émission na biso pourquoi pas na poser question o epesami na CPI Olga Wabebe maman na Ryan a poser question na et pas il y a lava alobi cour pénal international etuni azana posa bamiyibi nyonso bakoma basoso donc cour pénal international esengi que bamiyibi nyonso bakoma basoso pona yo lava en tout cas ils a passeport miyibi nyonso bakoma basoso cour pénal international ils a passeport miyibi nyonso bakoma basoso mais elo na saka no muna mtozo wa conscience parce que toza batu mabe nyonso osala na se tofuta onka na se awa mabe nyonso yo kosala awa na se soki ofuta ngo te bano bafuta ngo so bano bafuta ngo te bakoko no bafuta ngo Abraham akometaka erreur moko yango etinda bana zebaka na captivité na Égypte ozwana parce que Abraham asaka makambo nzamba tindaka eta sala akebotsa boya mwasi na ye Agar azaki égyptienne Agar abotse mwana o kombo yaki Ismaël nzamba sika makasa bi non moi j'étais premier enfant Isaac na bagino zala patient roya Abraham asalaki eloko oyo nzamba boyaki nzamba lakeleka bike bakoko no baza baumbu leo monaki bana Israël bakotoki na captivité na kati Égypte bakote na boumbu ponani po papa salaka mabe donc yebaka soki na Congo yibaka mbongo yibaka ba congolais mbongo eko yindela yo qu'il plaît qu'il ne joue pas eko yindela yo type cher soki yo mama oza muyibi olisa bana muyibi eko yindela yo soki yo papa olisa bana mbongo muyibi eko yindela yo nzamba za juste ngai te muna lobi tanga bible okomona oke ko yindela type cher donc ce pays cour pénal international enyo komana ngote ke non ba miyiba ko ba sosote mais ba ko futande. Merci beaucoup ba ko futande to sukisi émission na biso avana sukisa leader lava nazotu na likambo etali ba président ya ba comédien likambo ana na ne silité jusque là na habité déjà batu ba postuler
ils ont déjà combien de présidents ou ba poser ba candidature na bango. En tout cas, na yebi nombre té mais na yebi nombre té. Mais du moins, nangana le baka boyeke tant to sali association na ya ba comédien na ba vi masumu to zaka na katiba 8 personnes. Na comme le ndé comme na nini hein bagane comme kuna liki bon sa président et c'est déjà orgueil. Orgueil c'est na kati. C'est de l'orgueil. Oso comment? C'est de l'orgueil alors. Na pesi batunion surtout exercice ngouy. 20e lettre alphabet za ka lettre nini. Bato so babisanga bakobisanga ka no ezakate. Ezalaka. Bon baka ezakate. Ezalaka. A. Tokena yo A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Ezalaka. Eza. 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 Kas. Merci. Ezate. Eza. Ah voilà, j'ai vite compris. Donc il t'a dit que ezalakate, donc en quelque sorte ezalakate, mais ezate, ezalakate, ezalaka. Donc ezalakate on a des lignes comme 20e lettre réaliste et il y a alphabet ezate. Eza. Oh ezate. Ezate. Tobanda. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. C'est ça tête. Ezalaka, eza. Quand c'est ça lettre tête. Eza lettre, eza. Oh, mais quand c'est 20e lettre, on a tête. Eza, oh, eza. Ezate. Ezali. Oh, là. Ezate. Tobanda susu. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Kaseza tête. Eza, oh. Yoko nutangi mezali. Kasi tête. Eza, ezali. Kasi tête. Non, eza. Oh, c'est quoi ce que ça tête, eza nini, kaseza tête. Ezali, tout le monde yomo nango teke ça. Kasi yongo na bezali tête. Eza. Oh, kasi tête. Eza. Tête. Eza. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. En tout cas, tu sais na leader na biso lava. Après ça qui déjà numéro de téléphone na ye. Leader na ebike. Leader na suka nango ebisi biso te leader azaba na combien? Lava. Na mwana moko. Moi c'est ton mobile. Mobali. D'Olivera Lavadio Longana. Mwana ya Brunelle Makela. Diane na lava leader. Voilà. Donc ndako moko. Ndako moko sans problème. Donc ceux qui peuvent basi ba imba yana ba yati. Oh, na ba combien de fois? Mais ba yara kaka. Non. Ba ndeko na biso ba se. Ba yati. Mission na ba kamo sérieux. Ma femme s'appelle Brunelle Makela Nzinga. Moi nanga komo na ye d'Olivera Lavadio Longana. Ngai moko mona ngai Nzuzi Lavadio Lava. Et là on a banda luko bimise yango wana Nzuzi pona nini Nzuzi? Pona za lipasa. Lipasa no za. Ah za bon moi pasteur. Donc c'est que makambo makaso za la nango makamnyo so sala isa par rapport ya lipasa ndongo za lipasa. Te siko ngana sakaptaka mingi na nature. Omoni théâtre zali tozo présenter biloko to monaka. Mais tout ça on a fait exagérer hein. Avec exagérer. Donc, là, on a moni, mais dans ça, on a fait exagérer pour que ça fait batouker. Ça existe. Parce que batou a kasé sur la tête de Totéaka. On biso la tête de Totéaka. Batéaka batou l'église. Biso la tête de Totéaka. Oh, makamoyo salama. Yone mona yeba ke oh yone ngosala. Basi basala ki déjà. Et comme mon ruine. Ozo mon. Mais ça a besoin bon wana qui est une église. Merci président Lava leader boaka 5 personnes nous n'ebi ke boaka kanuku to bato belete. Bon, en tout cas, 5 personnes au bois. Junior Kabananga, Junior Kabananga, le collègue Pelimoto, maire Bitera Khan, Fabrice Mbimba Diouf. Fabrice Mbimba Diouf, TGV. Prince Yaweli, Mister Verchach, zone 1, na Houston, Prince Yaweli. Donc, le président Batista, c'est le président le plus beau. Na lobi wa mone c'est pas ça ka betanga siko. C'est ça pende baloba que lava le plus vilain. Kasi on ezaka rappelenga. Ah donc ezaka na rappeler. Nga te rappelenga inde que je suis vilain et puis dans les aboye ngai naza lokola Yesu. Esaïe 53 botanga ngo malamu. Mutu na mutu na Bible tanga Esaïe 53 Esaïe 53 le binini. Il apparaît comme une faible plante qui pousse dans le désert. Il avait ni beauté,
ni éclat pour attirer les gens. Mais dans moi, il y a la sécurité. Dans moi, il y a la paix. Dans moi, il y a la vie. Voilà, c'est Jésus-Christ. Jésus. Oumela. Alors, n'a pas si Dieu la mbote belé, papi zo la pesette mbote belé. N'a pas si mon boss P, mon boss. Mon boss comment nan? Kombo na ye Jean Thibaut Chiboaboa. Jean Thibaut Chiboaboa boss. Babi la ngai boss amande fa pembe Jean Thibaut Chiboaboa. Très simple, trop sympa, sans orgueil. Moubali mabondeli, ozanga orgueil, toujours humble. Et puis bato bazanga orgueil na Congo, botika li sou mingité. Bokomi presque en voie de disparition. Faut te protéger, mais te protéger au capi. Au capi, c'est comme même Mika Likasa, Bakangio. Au tel qu'on capote. Ah, tentative comme mon capi, Bokangae. Donc voilà, Jean Thibaut Chiboaboa, au commis en voie de disparition parce que Zanga orgueil, toujours protégé. Oumela. Voilà, mon rapport repère à moi, na moi ya boss na biso, Laurette Chiboaboa, le 10 septembre, azoko qui sa âge mususu likola âge yazala anango, le 10 septembre, kombo na Laurette Chiboaboa. Laurette Stéphie Chiboaboa. Laurette Stéphie Chiboaboa, oza mwana maele. Kota loka na misudani na moni li oza no mwana maele. Donc oumela déjà parce que zanga orgueil. Nzamba yo ko mawa Laurette Stéphie Chiboaboa. Après ça yo 4 siècles et demi. Oumela penza. Comme ça mokili loko la jouer. Betango dada. Kanga on a tolo boka okita on a se. Natango Bruce. Donc mokili comme na loko na ko sakanela. Donc liwa penako et comme musika nous la kuna moko bengo liwa. Viens. Je viens pas. Tu restes là. Ah voilà. Merci leader. Mbangwana yo salaka ne salaka nga bien. Mbangwana yo kimaka soki te soko tumboli bato bo yo tumbola ndeni. Te ko kuya te kendeka tout coin. Yengo. Yango wana. Donc on a pomba men. Non, c'est pas. Quand Diogo te bon na costume qui m'embang. Baki makamba on a Varese takande zaka. Donc Varese n'engomte qui m'embang donc Gino Kabananga, Fabrice Mimba Diouf, les meilleurs de la RDC. Na la bino fort bo oumela, ba Diogo na biso nyonso équipe nationale bo oumela bino nyonso. Chancel me bo oumela. Merci beaucoup, merci on est arrivé à la fin de notre mission. Merci à mon boss et puis merci na site na ya makasi Eco RDC oumela équipe technique Mobimba. Donc, na pesi équipe technique mobimba na pesi ba journaliste tout au bassin na kati ya Eco RDC ba mbote belé ba bisou belé. On est arrivé à la fin de notre émission. Tout mon animba la simana invité oyo bino boko senga biso. Ba remarque na bino nyonso eko sala nga bien na numéro eko bima wana na se bo benga pona ba remarque na bino. Merci beaucoup.